c'est Frida Bacharme. Naeli bino sanga kitoko balobi CL News TV, CL News TV. Babi site kitoko yena mpepa kitoko ya yemoko Christelle la Rose. Balobi Christelle la Rose fille na bagage. Babi il y a différence. Là-bas zéro. Ma bé babi CL News TV. Babi site moko izana ba news ya kitoko. Bana poto nyonso Allemagne skala dila sozali Londres sika titi matondo nisha matondo bozali balobi bana poto nyonso donc Europe mobile babi to landa CL News TV ya Christelle la Rose balobi oya kotala te akomi diembika yo okomi diembika. Mesdames, messieurs, amis internautes, bonjour. Nous sommes ici dans ce centre de réflexion où je reçois pour vous un concert et qui a marqué ce travail de la presse. Ça veut dire que cette grande dame de la presse a fait la pluie et les beaux temps dans la chronique musicale et aujourd'hui s'est plongée dans beaucoup de choses. Elle réside maintenant la Belgique, c'est là où elle a préféré vivre pour le reste de sa vie. Mais bon, quand cela ne tienne, elle est aussi à cheval entre l'Europe et l'Afrique, précisément ici au Congo, à Kinshasa. Et je crois que c'est pour un but. Elle, c'est donc Laura Tendance que vous voyez devant vos petits écrans. Question de vous faire comprendre que nous avons encore besoin d'elle. Et elle est d'une grande importance pour la génération montante, ceux qui sont venus après elle. Donc nous allons parler aujourd'hui avec elle librement. Entre nous, c'est vraiment un centre de réflexion. Tous on a Laura Tendance. Laura Tendance, bonjour. Charlie Prince, bonjour. Très heureux, Yangeleki. Boni, qui ça va Kinshasa? Kitoko, koyamba d'abord par Charline, des plaisir pour Nangai. Wow. Honneur, ah non. Na intro na yo, annonce Souka. Ouais, ça me fait plaisir. Alors, Souka. Bande Gobo tala biso na CL News TV. Bon mais ça n'a pas biso désormais awa. C'est-à-dire et les émissions d'internet deviennent intelligentes. Voilà. Désormais comme la musique intelligente. Oui, désormais les émissions d'internet deviennent intelligentes. Je suis Charlie Prince pour ceux qui ne me connaissent pas et je reçois pour vous Laurent Tendance comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, vous voyez Kinshasa. Mais bon, na évité. Osani. Mais ota binot. Ota biso. Na ota bino et puis na poto to sali association mo ya ba journaliste congolais à diaspora to ya ki pe po to présenter en haut et pas na bino boye bango boye ba pe ki to a besoin de servir bino to a pas besoin de collaborer na bino parce que admettons que yo yé neti poto ce que yo on s'est dirigé vers biso poto pe sa yo ba technicien bazali na cette association donc tu as tous les matériels tout ça et puis matériel professionnel donc on s'est dérangé te yo lukinoka yo logement na on posa makam na yo séjour na mais s'il faut exercer musa na biso oyo donc UJC des Awana Eugène Lutulaza caméra Izali Alisala Lixon Blaise donc ba technicien nyonso bazali je les salue tous mais to bo sana pété entre nous yo mo yebi to se voiler ba fast est-ce que to bongi si kati na biso bien te tout longa ni prince o moni ko luka ko yeba kati za pasi o moni kati za pasi eloko bien ko juger za o ezumuna na libanda parce que na ninga kati Charlie imagine to penga na kati na olinga na ngayote mais libanda bwe na ola kusoneti na besoin no non attends te yo profiter ni ko na pesa ngona Sony so yo profiter na ni yo servir yo toi tu t'en fous nga luka na ba kati mutu tenga na yebi ke Charlie Prince mutu na ngai to za bien. So Charlie aza hypocrite a okosanga linganga te c'est son affaire yo mto otamwana ba fardo na o nga na considérer au non mona parce que eza na kati on le voit pas tu ne sais pas aller là-bas à l'intérieur ya muninga po mona siko ce qui muto azo bomba iloko moko boye yemta o souffrir IJCD c'est cette association qu'on va d'ailleurs parler tout à l'heure il y a président Popol Mukelenge, notre confrère on le salue. Laura Tendance vice-présidente de cette association ba femme basée belé puis na kati apparemment parce que bazali non basé belé Nicole Vangu Marlène Kassanga Dani Bokombe Sandrine Sama secrétaire basé belé da Vivi ya Vivienne Maïda vice-présidente dirigée ba on a masolo bon omoni on continue babota mango ko maraté
et puis ba mikolo bazakuna yiba tozana ya lokwa ya ilunga mona bute tozana ya Viviane Maeta donc ceux qui va accepter c'est parce que bazana a besoin pe basali biso d'abord confiance basali biso confiance et puis ba yebi keza apprentissage pardon peut-être que peut-être été banana botama non nazala non na dirigeant eloko munene bongote pour ici c'est déjà munene et munene makasi ba kombo ino so na otangelo bazana kati donc pour ngai na oyekola eloko moko boye et moi je pense qu'ata roi David va préparer. Tu comprends? Donc ma mission soit bandé qu'on soit dès le bas âge, yango sala kaye que du jour au lendemain akoma un jour na vie naé akoma roi David. Et là on est nécessaire nouveau sala JCD. Et ça répond à quoi? Il soit ton na poto ou bien vous en avez. Non, pour revaloriser pe musala tande musala zokinde Charlie. Obi sanga te ki na to betali banda Charlie. Bon réparer ba erreur na bino. Bon réparer ba erreur bossa. Et ça pour réparer ba erreur na biso te po biso te to comme si musala boy non. Banani. Non, on accuse personne. On accuse personne. Mokili ne zo tambola, et on a battu musu ba kansake, mokili est tambola boy ndeza bien. Or, tu auras toujours un libre arbitre. Mabe zali mana mon pezali. C'est comme si la plupart des batu ba olanda kota mabe. Oh bino bossa. Tout le monde était bisoté. Oh, Bible écoute lobat à la porte, à la spacieuse tout ça. Ta batunde bazo kota. Mon la porte moko étroite. Bat bazo éviter en haut. Tu auras beaucoup plus na eloko wana biso batu, surtout biso ba congolais. Sur côté batu ba côté belo quand il y a un des bien. Or te kene boy, sko net na poto boy moi différence ezali po au mona ka monika basket au cameraman, monika lono lati o mukaseno o. Na poto okutango il y a 5000, il y a 3000, il y a 1000, il y a 500, il y a 100, il y a 50, il y a 25, il y a 10, il y a 5 dollars, il y a 5 euros. Osons comprendre. Maintenant c'est à toi de voir yo somba o wapi. Mais tu es sans ignorer que les lots où il aura tendance, tu as une lourde charge, il y a réparer Marambo Bossala parce que sans les mentir, sans te mentir en même temps, je ne sais pas si on a Naomi Kosa, Baliki Bele Baina, Balandine Bino, Maman Bossala, les lots Mambo Bino Bossala, Kalamabe, Bamona qui fout à Bino. Balandi ba côté. Non, Balandi ba côté. Non, il y a un côté négatif, il fout à Bisso. Il y a un loba côté négatif, il fout à Bisso. Bossala, règlement des comptes na télévision. Nanani par exemple, à l'endroit au but. Concerne na belé bossa règlement des comptes na bango. Toloba nini. Aux journalistes Charlie. Quand tu dis quelque chose, loba on étalé pe c'est exemple moko. Na bien. Dans la télévision au boya par exemple Henriette Kajinga. Parce que vous avez une promo peut-être vous avez dans les caméras nous vous là qui loko mo na cité. Vous les biso à la télévision. C'est que talanga bien té. Na régler le côté Henriette na TV. Na régler pe le côté na Hélène Kassanga, na Hélène Kalema. Marlène Kassanga par exemple. Vous là là na bino mo na cité. Té to tika la sala na télévision té. Oui na on na télévision. Neti Marlène Kassanga banda mokili zala mokili to tika no wele le côté atali papa to wele la té. Mais des comptes na télévision za pona nini. Té biso na tenga na ebike na télévision ba Henriette ba Hélène et l'autre banda ko wele na télévision zala ki na moni générique à Hélène. Azo kota nzela mo lokwa ba jardin boazo kende nga fona sala ya makasi nga fona sala générique na ngai le ka Hélène faut bomaye en citant son nom na télé nga na oloba ke nabi ya so na oloba likambo Charlie parce que na robomba kombo no point pour na oloba na Charlie nga ta na banda télévision na ocho ebisango même Hélène ye moko en face dimanche passé na émission na ton na banda télévision na avant na banda TV na vanda yibwe Nathalie na mona ka Hélène na Raga na antenne A je crois antenne A Raga et puis voilà tonga na bandi Topikana djanga na za télévision na monaka yemko na monaka Hélène Nathalie elle avait ses mauvais côtés ses côtés pas mauvais elle avait ses côtés négatifs mais ngata on a hôtel na bana hôtel ba côté na positif olandinga siko ba côté positif à Hélène etinda ngai tango nazo banda télévision na bongisa na bakisa sous côté positif et puis et simba pour ça nga l'aura tendance tant on a hôtel à Hélène na moni na zaration na image na moni Hélène a télémi soka la ti jean moni a télémi a pandi makolo a ba neti un peu vieux ça kleboé na moi qui mobali siko eloko wana ibana osala batu bien à l'époque nga ce qu'on a tena bi eloko ngo za bien mais nga sikoyo ne na obanda boye nga na osala ki bo mwasi na moni ya obima na moi qui mobali nga fo moi féminité moko boye nga il faut moi séduction moko boye nga il faut moi sensualité mon corps mais oui déjà le corps est sensuel c'est normal. Oh là là c'est normal parce que aux en envoyer au botama mais on va arriver dans mon aspect mais les lots autant au talo na ba leki ba na sima na bino c'est vrai yo lobby parce que tu t'es défendu moi je peux pas te contredire tu t'es défendu c'est ton droit mais batu ba yebike mabe mususu oyo ngana to kolo ba na télévision peut-être pas bandeko ba yebike à l'époque où attend total à Laurent Tendance
azalaka plus boy azalaka plus boy siko baleki bazali pe otala ngolo plus quoi bandako plus maman bango baoyeba na bandako te mais bango siko pona se justifier to pona répondre bango fona ba Laura tendance azaka plus quoi mais lelo autant ba mona puis ata deux exemples tant ba mona lelo pour poser une question on a ce que ba yebisa kio tant baleki ba mona lelo ke pour asalama faut bimana musicien makambo na ba botami na bango ka bango moko bongo to bazongo pa ba yayo balanda bango ba posséder bango mais sikoyo tant na banda télévision musicien te mutazoka nga na ndako ayi na nga na banda télévision donc cela veut dire que musicien te mutabimi sanga donc c'est une erreur au bazo commettre ko kanisa ke soko bimina musicien de sala ou non au contraire ekoki koboma yo oyebi eza na bato est-ce que oyebi quand même changement ya ba chaîne olongo oyebi ke ebomaka pe oui ebomaka pe oyebi ebomaka pe sikoyo bamusicien wana baza bana mibali neti yo Charlie baza bana mibali neti yo nga nalobaka toujours ere toyaka liboso ya caméra toyeli mosala makambo basheri yo musicien alingi mutu wana eza makambo eza libanda ya caméra mpo musicien aza mutu Laura tendance pas aza mwasi aza mutu Charlène Bouyikana mpe aza mutu aza mwasi aza mpe na basentiment même soki aza na bafaible moko pa musicien aya alobango na liboso ya caméra te tokoyeba pe te pour la minute oso na yebisi otangilanga ata komba musicien moko oyo oyebi ke asala basala nini kobima kofula to kobima kobima na ye ya ndenge ya mu bon yo lobi kobimisa ya ndenge ya ozo travailler na ye na beloko yo ozolingo loba nena loba question na lobi na ye biso to kende droit au but ndongo lobi tozo solo la soki o lobi na ngai otangela ngata komba musicien moko ke loranga na yebi ke use en relation intime na obi ke zate bi ko loba no te po obi ke zate neni oyebi ke zate apo faut vérité ngo na TV oyambi mutu na TV azoba na oke no makambo na ozaki lobi oyebiti lobi oyambi mutu na TV aloba na oke no makambo na ku yo potu na ngai lobi yo tozali na lobi oyebi makambo to te en tout cas non artiste moi répondanga mo na TV na plateau non baloba nga bongo te bossa émission sala artiste azo répondre yo na ndenge moko kutu ke no valeur bo journaliste ça ta répondre no la master na ya ndenge parler non na ekomate encore faut pesa nga kombo ya invité wana na parce que na tambo ba chaîne ebele na chaîne eleka en tout cas ça peut bon Mirador T et goza na Congo Web si je me trompe pas na Congo Web en plus na Chabani non je pense pas mais d'abord l'artiste c'est l'ami de Chabani tu parles de qui Wera za beau frère à Chabani non attends kombote na lo ba artiste mo ya mbaka otunye question à se répondre yo pas comme journaliste il te répond comme ton amant ah bon en tout cas je ne me rappelle pas mais tu reconnais quand même avoir une relation avec un artiste et musicien on est dans le Yorubomba naibite soko ba izati menga naibi ke tu vas pas nous dire que naïbi que je suis en bonne relation avec ba musicien artiste et musicien et belé relation amoureuse non pour déjà la plupart il y a artistes et musiciens nabiso la plupart baza mariés tout ça voilà non rien n'empêche mais netinga naza déjà de nature naza déjà jalouse siko ata soki moi faiblesse ko ozala na saka kena surmonter ngo po eza problème non ko kati baloba quand même ils ont la relation artiste musicien moi na comme l'autre yo moko yo katana ya ta ba légende tenga siko na kipara ba rumeur te na okaka na na okaka yo ebiteki mama bende ke na mama lokuta obi non va ibele atanga ta moko o balobaka ke no Laura tanza madame nga na yoka ke baloba Laura tendance atikala na poto na zeme ya wera na oka wana wana pe sous bakisani na ba rumeur na yoka en fait na lobby bref chers amis na lobby rumeur qui bat baloba ke ndenge za boye mana ko felo midi bato ba yebi ki mana ko felo midi selon les rumeurs ah bon siko bato wana nyonso mutayebi vérité nanga ko lekanga zate nga siko na yebisi bango ke en fait na âge ko fiaza mukolo nanga so na bina ba ki c'est mon ami bokolo batam amitié pe ki pas âge mais c'est vraiment un grand ami à moi il y a depuis longtemps siko nga na ko bo ma relation wana te po parce que bato ba okanisa keza ya mosina mobali te na ko bo mango te surtout nani na kenda sous poto na comprendre penda que amitié eza na valeur makasi koleka obi ke subo za mosina mobali na mutu obi ke subo kabwani to ba problème ko mokota boko be na mabe boko mpe benemi na relation on de moto taba 15 que ça amitié ça beaucoup plus na valeur amitié penda ça tellement na valeur ebele on se comprend on se respecte. Vous comprenez, les limites des alliés. Tu vois,
Donc c'est comme ça, c'est vraiment un grand ami à moi, ça je te dis sincèrement. Nandimite que en tout cas, ceux qui ont 5 personnes na vie na ya yo ki la ka, ki alobine likambo yo ki naza parmi. Alors que baba ya batela ba relation à bon côté, à part peut-être la monstre mobile. Té, yango na yo biso té, si non ceux qui batela, ceux qui za part ya monstre mobile. Bon chéri o azwa katanga zaka na classe tout temps abandaka na adolescence na ye. Ti le loza na ye, azana ye té. Et si là. Non. Yon a biso ke omoni relation amicale eza makasi koleka ba relation nyonso na yebisao. Na yebisao Charlie. Surtout omoni ba relation neti ya bolingo ya mwasi na mobali boy. Soki ta musu bobala ni bozanda ku moko eza engagement moko zui. Tu vois? Si ko omoni engagement pour na ko petit engagement ezaka moi pas ça demande beaucoup. Au vani qui ba famille tout ça makambo belé. Mais belé baza mwasi na mobali bazanda ku moko bolingo ezaka susute mais eskalika couverture kaka, tu comprends? Mais si koyo relation amicale yaya non bon solo là bon c'est comprendre je te dis vrai non il faut comprendre que yone bando bandi carrière na yo ti na nengo ke na ngobo c'est faut si on a noté mais présentation penda boye régulièrement vous êtes souté ba ne ba yemi ko ko ça on souté potala ne ozomona pe que no bali ki ba yebele na yo et là on a encore ça sous des peut-être chronique musicale bon en fait télévision on ça pour moi ça na TVZ belé mais dès liboso nazala kaka na tikala kaka na chronique musicale peut-être ça non parce qu'il faut ba Christelle Lukungu ba ça là lokoko ça on souté bando banda kiti na nengo sisi boye mais c'est moko bimina ya tikalo zate en tout cas baza ba pire nga na niveau moko ndima te ba pire te nga ba relation moi na mobalo mata na mise mo bon kolobake non lokelango façon te nous ozoloba obima na musicien moko te ozolingo balanga obima na ndoki moko te non peut-être nazala na relation na mobali moko mobali yango sikoyo aza musicien professionnel et musique question ga yango na okina ba gauche droite est-ce que tu n'as jamais connu une relation amoureuse avec un artiste musicien na bon français pour yokanga bien la français sonnait bien oui sonnait qui toko manga sonnait propre en fait il sonnait propre voilà bon na français oui une fois une fois Jean Kara il est qui na opesi na non est-ce nani longi il est qui na ici mais non non est-ce que vous demandez tout ça na biso mutnanga dio mutnanga yo makasi ya kati kutu est-ce que bon c'est vrai que ba yoka na bango menga sikoyo na ko yebata te pour un jour pe na ko so ya tala na moni moi noko tambola moi bien te to kanga caméra bige wono saninga fo to kanga caméra na mabeta na ngalinga to sola ka buto sola mala moko ba comprendre que to sola mutnanga siko privé nga makambo to kanga caméra pour nga mingi liboso caméra na ninga beaucoup plus tout ce qui est professionnel. Même tout ça non soute professionnel. Professionnel ni tout ça là non soute. Mais est-ce que connais non ça la te boye na longwe animatrice na longwe ni. Te menga na mi compter, menga na ozela te yo compter nga Prince Charlie. Nga na ba principe moko a vie, okomona nga neti muto liboma. Obenga ne na za boye. Na zela te muto ebsanga il roza kitoko ate. Nga mona mi lobaka déjà na kitoko. Na zela te papa na ibi biso ba congolais. Okovanda pe bozo zela pe muto ebisi yote. Et là nous allons valeur nous a ngai mutu nanga moi je parle de l'aspect physique mutu nanga physique nanga yo balanga mutu ya ndenge intelligence qu'est-ce que l'aura tendance à de valeur au moment na ke nzambe merci pour na logo pesanga na nzoto nanga oyo pnando mona make non mais tout le bas fond parce que les logo fantasme même ba les ara ndenge na ndenge et lo ni bambal ba yebsa rof na ke non koto nanga na lingaka yo pona logo tel za net bon na habité ceux qui yo Charles linganga pona nini nga moko na ça déjà nzambe ke merci pour osalanga bien naza vraiment bien battu osalanga bien na sepelaka parce que oui na sepelaka voilà bien battu tout ce qu'on a na senga nzambe merci parce que na nzela peta msuna lekaka ba inconnu ba ebisanga pe ke non maman ozo mosiki to koya ba ebisaka yo ok mais na habité penza elo nini oyo ceux qui za eloko ka moko mte comme ça nga kitoko je sais pas même alobanga ka maman ozo mosiki kitoko yebi mon c'est guitare muso ko sepa na liboso ya guitare na sepa na liboso ya guitare muso na nga sima guitare ce qu'on a pour moto à Laura tendance ba passer pe na ba mona na liboso boye te wana moyena ebe te faut tuna batu ngasko fona tuna yo na tuna sone ti yo sepelanga na ngani yo sepelanga na nini pa na ngai te neti ngala sepelanga na libandi na o na monyango pe ko mokola mais moi ce qu'on a ta na liso ya ndeko bon ndeko noza eloko sepelanga ngo pa na ete na sumuka Charlie obinga linga ndo lobaka webi
Oui, naïf so devant la caméra. Nalinga ando lobaka. Ouais, tout le monde peut le dire. On est dans mambo muto ko bisa muto. Ah. Si on a eu ça que nalinga bo, moi te ke ko bi m'appeler tam susu c'est que ndeko na ngai atala nga système. Te mami oloba. Naïba te place nyozo lingo kinde Charlie. Te ko so tuninga c'est pas na nini pas na yo. Oui, on s'est pas nani pas na ba ko c'est pas na ngo pas na yo na ko loba te. Te komona ya batu te po yo ebi batu wana nyoso te. Obi ke na ko tuna. Pardon. Na tuna nani yo. Christelle, on s'est pas nani pas nga. Bon, Christelle va se faire dans le bassin. Monika za moi si ani moi mbalité. C'est dans le bassin. Voilà. Est-ce que bato mususu ndenge za to ke na histoire à Bible, histoire à talent. Mokonza pesi bato akabodi bato ba talent. Abi na yo na pesi yo mibale, yo na pesi yo 5, yo na pesi yo 8, yo na pesi yo 10 mokonza voyager. Akenda. Jour sur jour azonga bo contrôle. Na pesa ki yo det boya botana ma bru nazo ki de nga yo sai na ngoni yo no mokonza kundaki yango aboto danga pesa mtu mususu. Na pesa ki yo 8 sai na ngoni no no na meko sala commerce da koyaki et dindi bote na prison. Na pesa ki yo combien 5 na travailler na ngo bien et bote comme 7. Ah, mosali malamu. Siko yo nzamba pesa yo. On a évité quoi. O nzamba pesa yo. Pour exploiter ngo bien. Obi ke mutu nzamba pesa nga. Yango mte sala que et bimisanga l'aura tendance. Yango mte sunga ngai, yango pe mte sali ke yo ozwa ton na yo o mongisa plateau boye o yambanga poto solola. Yango mte convaincre ka we rason amemanga na poto. Donc il y a mutu ya nzamba pesa nga yango wala. L'aura tendance. Wa mwasi en dehors à musala, tu as une vie peut-être des couples. Peut-être des couples. On a l'objet. Est-ce que tu te sers de ces matériels que Dieu t'a donné? Tu sais t'en servir. On a un mois si tout à l'heure, c'est un bassin. Et on a tourné sur l'aura tendance. Est-ce qu'on se sert bien? Il faut se servir dans comment? Parce que je prends soin de moi. Je prends soin de moi. Je m'aime tellement, je m'aime beaucoup trop. Et raison pour laquelle Nami Pesa ba principe, na ba discipline et belé pour il faut prendre soin de moi. Pour il faut battre la richesse au nazana. Je vais chercher des voies et moyens pour que je me fasse comprendre. Dans le Bible. Pas que je me fasse comprendre. On a besoin de ta place sur le niveau de Sangai. On comprend. Mais c'est une réponse claire. Pourquoi on a gauche droite? On a un mobile vrai ou faux? On a un mobile. On a un mobile tendance. Akufa. Veuve. Tu en as veuve dans le plateau. Tu as maman veuve dans le plateau. Mais on se voit. On se voit. Non, on se voit. Non, il y a comme ça. On pose une question. Non, il va soutenir les quatre. En tout cas, on a sonné que non, maman, en tout cas. Non, il va soutenir bien. Non, il va soutenir pour Akufa. Maramono soya ya Kufa. Ah, Kufa tendeni maman. Faut Kufa. Ça tue. Alors, l'aura tendance. Lelo. Oui, papa. Nous avons Kepoto. Papa ba yotika na zemi awera. Malgré moi bi ke baloba ki za rumeur. Tika na poto na zemi awera malgré c'était faux. Bota quand même moi là. Ouais. Lelo, tu comptes combien d'enfants dans ta vie? On a bana combien? 2. Ah. Baza basi mbali. Garçon fille. Et né na ngaza garçon. Azu présenter diplôme d'état na ya nous. Ah. Comment il a? Joe Tracy, Joss. Joe Tracy. La sexo. L'amour de maman. La sexo. Il est comique. Joe Tracy. Je réussis à vendre Nanaï, à ton absence évidemment. Tu as ma gloire Kabadi, Jazz, Vandi. Avandi, à l'époque, ton frère Magloire, moi c'est Naïa Sylvie. Si Avandi, Joyce Avandi. Avandi Abengi, CDJ. Abengi moi, Abengi maman là. CDJ. Sylvie Andimi, oui. Il y a ça dans ce moment là. Maman pata, maman exaucé, na gladi. Abengi CDJ, maman Andimi. Alors so que na benga ki maman exaucé na gladi. Donc à sexe à mort. C'est un comique. Autre chose, Tofandi Boye. Alobina CDJ carré. Bazo Luka pas nan niveau sérieux. Ba Luka papa t'es ma papa. Donc ça c'est l'enfant de l'aura tendance. Alors c'est que ça pour fait j'ai eu le temps de rester avec cet enfant. Il est adorable.
Très intelligent, je t'ai dit. Vraiment. Comique. Pourquoi on n'a jamais, pourquoi on a 2000 sans boseka. Batindi qui rigole. Il est kaka. Batindi qui rigole. À qui passe au milieu qui rigole? Ah nango. Siko aja bombi. Asim batindi bi ah. Na kuti na qui rigole te. Na sombi ga yambo. Obi yambo c'est quoi? Détergent. Mutatinda yo miliki. Yo ebisi okuti yango te. Osombeli détergent en poudre. Siko osa ngoni. Mutana lengo silika. Na silika miliki. Oh yango yo. C'était pour te faire. Ça c'est lui. Vraiment. Ça c'est vraiment lui. Il est adorable. Ça c'est lui. Il est comme ça. Il peut te dire aujourd'hui, maman, absolument pas calcul boé que il faut boé. Bon, papa, fais-moi un calcul. Je te dis moi, il faut combien? Oh maman, tout est sali $245. Ok, ça va. Je te l'envoie le mercredi. Voilà, boîte sous lundi. Tant beaucoup ma mercredi, yo comme les codes. Kende ko ça la retrait na yo. Oh mon aka ayore akija ça retrait. Mais à 8 ans on se quoi bakisi. Té bakisi lo mususu. Oh, il fallait encore. Non. Et avant de comprendre, na bana ko na ba jeune ou encore on a continué ba aventure na au moins on a monté mes bêtises comme ils ont en classe na bi il faut qu'on ait fait ça caca. Mais bon voilà, je remercie le bon Dieu. C'est vraiment un plaisir quoi. Tu te dis heureuse? Moi je suis heureuse. Oui. Non, ça là je te dis non. Et la petite, elle est formidable. Donc nous avons pas singa bana moko rondi matin. Nous avons pas singa bana moko bana nga baza mayele Charlie. Te yonso nazo prier na epsa nzambe pesa nga susu mikolo. Pesa nga susu mikolo ngai mama na nga moni bana na nga te. Ngai na mona ta. Nga na mona bana na bango. Nga mikolo ova na nga na bana bongo et puis tu te dis voilà, c'est bon, c'est tout. Te bana nga déjà baza amour infini. Bana nga jende baza wana baza na habité quoi. Ça dit que tu penses pas qu'ils ont toujours besoin papa, non? Pas mon groupe à beaucoup la bango va coller na moi bolingo na tu penses pas? Ça viendra. Son jour viendra. Oui. Ce qui est commis et comme on t'entend quand on va la tête. Ah oui. Oui, c'est bon. C'est pas un souci, mais c'est un souhait. Vous en avez non pour réaliser dans ma vie non mon parce que tu as presque tout fait. Ouais. Leur attendance, ça il m'a les foutu exceller dans musala na yo et mieux partout et tambusio mokili les autres grâce à musala na yo tout ce que tu as eu aujourd'hui tout ce que tu as. Oui, c'est grâce à musala na yo. Oui. Parce que ngala banda musala oyo, parce que après la mort de ma mère, ma bébé changé qui na vie échangé ma casse penza ma casse. Na époque moko kutu na comment vendre même pas ba copine nanga moko et puis na bandi na zu musala télévision na bana vendre pas ba copine nanga wana. Na vendre wana. Vous comprenez? Mabe, malamu, tout ça, mais wana. Vous comprenez? Donc, na obima, ngai komelanga déjà kutuke nazo kende ko luka musala. Na okende na epa kombo na ena ni Mukanya, réalisateur moi j'ai une antenne A. Serge Mukanya, quelque chose comme ça voilà. To kena ye na zakinde sima na ye pour na mwamba musala, tout ça. Oyebi que na Hollande na ba rigolo azolinga bana mwa kokotisa nga na ba jour mo bona ina bimana ki musala na oui moi Sprite Fanta jaune wana nde ya orange wana sala nga bien Sprite ce qui orange so ini Fanta ça Vitalo ya rouge amuke Sprite OK d'accord oyebi que na ki musala obi ke nalingana ke musala na ebisi copine na nga wana na bi nes copine na nga na bi edengako nesinga bi na edengako pesanga na ina lata bodi na wana naza na rendez-vous na nga musala abi na nga bi problème était zwa na o abi na nga problème ezate zwa na o Nabi, ok, ça va. Si quoi, et ça, il y a une période dans tout le monde, il y a une période où Charles n'a oyeba. Charles n'a pas eu bébé nanou. Eh, Charles n'a pas eu bébé. La période où mon papa sabo et renia qui sabo talon libaya boy. Si quoi, Nazara il papa langa mo ba sabo ya marron boy. Nazara il papa langa mo sabo Charlie. Nazara papa langa mo sabo boy. Oyebi ke
na cheke ngo siko na sima porte na ke na nga pe na zu douche na nga tout ça na yo ozonga tant na yo ozonga na koti na yo ozonga boy na koti na ndako na bongami tout ça boy na boy et na batuna ni na koti na che crème esili na banjo luka body ba pesa nga na ta body ezate c'est gentil na banjo luka body na nga na ta body ezate Charlie Oh body ezate non na zwaki body ezate na tuni na bi na tuni master nga na bi body ezapi ai singa bi ezaleka wana na ebité na kipepete na kotika na fuye RPzo le Serge pas aux elanga tout ça na kotika na fuye boy na zui elamba msu ezakwana na lati so na komoluka sabo na ngai sabo na ngai so tout na ni petite sœur na ye akoti atlati azupe sabo na ngai lati abimi akei Charlie c'est na banjo luka sabo ezate na banjo lela na bandi kolela na leli mais il faut na kende Serge Aozelanga Serge mamla kuté na ngoté parce que en face ya ndaku wana petite nanga moka banda ozala wana Marie-France Kabongo azasko na Angola Marie-France alinganga anolinga makasi na ngaka mama obike na bengi Marie-France aye na bisi omoni dadate abi na moni dadate na bi sabona ngai ekei mais nga fona kende rendez-vous wana obike Marie-France singa binanga zela na kiko yibela yo epana biso Marie-France ake pa na bango ayelinga basket na emo bo Charlie ko sekate pardon bando nanga bo sekate pardon bo sekate Marie-France tout nanga skoninga chosa 41 Marie-France chosa 38 ayelinga 38 oh Jova non tu es bon 38 eza orange na moi la semo likolo boy yaya 39T 40 T mais 38 na si on a côte ça likolo na gumbi misapi siko na mata na okende antenne yaya na biso na bimi so na kotika na koti na transport na longoli na bimisi makolo nazo banga pe ko tinya tango mambeta yanga ite yaya na kei na ko bibike ko na koki tellement te na bisi Serge na bisi na bine nazo ka libumu pasi asinga abinanga ba période na bino ngabi oui abi ok na libéré ko sinabi era mika libéré nga na bi Dieu merci obi ke na tourner na zongi obi ke banda jour wana ti le londe na télévision boy na ebsa ka Marie-France merci siko ba discipline na vie na ngai on est exemple moko ba discipline na vie na ngata place uta ozo comprendre yon la lobaka on a tué tout à l'heure na zakana temps ya perdre été ya kolandela makambo batu bakanisaka ponanga non pour vérité nanga muto ayebi azate Nicole Vangu tu connais Nicole Vangu mutunanga 100 kg Nicole Vangu même elle a bandi télévision na banda ozana Nicole Vangu c'est na mbongo Nicole banda comprendre tazo silika ya yo mbongo kaka fo sombelamba fo somba boye yo mbongo kaka yo boye donc ce ka moi na ngai asa zui ya ye asa zui lipa na ya zui miliki na ye o etikali so Nicole a compris na kate onga na kati nanga na yebike na wana motema na hôtel we posa na bise mama na lata basket à 38 ya moto odona nanga siko yo so vandi non kwa mo boye zo beta masolo zo loba zo calculer mo mbo lora kuta calculer ote pour vie eza mystique nde to vandi ka boye to yebi yango oyo landa après to yebi yango te siko se batu bakufaka batalaka mama abso olela aondimate ozo comprendre Charlie aondimate pour autant penza bi oh moi non azala ki publicité Far West le kinga na kena sombeli Far West ozo comprendre ba chip na publicité le ki Lois Panta ba ke sombela ba frère nanga ba Lois lobi na ngona tongo ozo comprendre mais liwaka ndeza la attend liwoye koti pas ezu momi wana donc ezu mère vie donc na so vie baluki ozo comprendre il faut changer donc ko uta na jipa Far West ozo comprendre kola ta basket à pointure Far West à l'époque soit uniforme à Far West était omoni galerie Christelle omoni galerie oyo appelle ça Guy photo ezalaka na coin wana ndé place ba noteka ba Lois tout ça wana ce ba pesi publicité ya mafuta oyo ya Power King oyo na linzanda ce ba pesi publicité lelo ce ka bomoni yango boye depuis na tongo mama so tongo ke musala so azongi ya ye nango mais ya tango liwe tout a basculé Alpha Sport Alpha Show basket à Canary ça na acheté moi bisuma tsuba no benga ngomba chaussette à nini bisuma tsuba yango mo so no leka na nzela mutabi na ngaka ata shege suka bi na ngaka mama mère ata ya okina ngona aventure yo leki bango boye na boye
Grâce à Monica Bongo, ma bézalate. On va chuter. Ce que ça je donne. On va chuter, mais on va te donner l'occasion de pouvoir exprimer tes sentiments par rapport à Métier comme Lelo et par rapport à moi aussi, si tu veux. Hein. Je ne demande pas au manga, mais si tu veux quand même, moi, je dois arranger, je dois corriger, je ne sais pas, tu vas le dire. Mais bien avant cela, je tiens quand même à saluer Bateau Touba la sur www.clnewstv.com. Mbote est belé dans www.clnewstv.com. Tu peux si Mbote na Blaise Mboukou, Fabien de Bilto, acteur à film Mbote belé, Temple du plaisir, Mama Paradis, Astrid Moulenda, Mbote est belé, Joël Moulenda, Mbote nayo, Mbote bandeko tout au bord connaître Charlie Prince, Nikens Bayaka, bandeko tout hein, donc Mylène Bokwala. Mbote ebele, Mylène Bokwala Mbote na yo, Mbote na Nicole Van 100 kg, Mbote na bandeko tout ya poto hein, en tout cas désormais mais ça na kobenga surtout sur la rapport makambango yango, c'est-à-dire centre de réflexion quand tu vandi boto mais to sur avec invité. Donc mingi na kata CL News TV. Alors l'aura tendance. Oui papa. On va chiter. On va chiter. Mais tu as quand même le temps aussi, hein. Tu profites d'être tous en vivant, pour te prendre des excuses de ma bête au salabatou. Ma bête au salabatou, moi qui t'aime, se déranger à bateau, on a tiré le tabac, peut-être pas. C'est l'occasion, peut-être au moment où pardon. Ça appelle au temps. Non, au Monique Lobaki, ma bête à salabatou, moutou au basali ma benda et ma bébé basali. Vous avez une question à poser qui est. Nous allons poser une européenne cette ligne. Ah, le bango. Ah, le bango. Ko reconnaître ma bête. Eza mabete mais maintenant koye ba mabe oyo sala batu eza pasi muto basala mabe ndem taye ba mabe basali par exemple pour moni mabe pesa un exemple oui edenga mais là déjà madame mbali moya muto pe muto na ngale mukolo mbala lela en tout cas non mais ce qui par exemple batu mususu ya yebike pona ye alobaka ke Laura sala mabe hein. Tant que vous avez courage de approcher Laura, et c'est Laura qui est au salanga mabe. En tout cas, bato na sur bazali. Na minute on a reconnaître sous mabe on a salaté, mais ceux qui mabe on est ceux en tout cas ils ont un bateau pour na bango bakanta ki na sala bango mabe balimbisanga. Et puis même er na zo sa musala na ngai na yebike mbala mingi bato bana kansa question na zo loba. C'est ma façon de parler. Neti sur na zo loba on dirait neti na zo bois que la moto. Or ils en ndenge nanga. Mais mutu no so a tout isamaka na makambo na zo loba. En tout cas pardon, Nazaka juste n'a besoin d'aller sa message, na loba. Mais c'est difficile aussi à se faire comprendre. Ndenge yo lingi ba comprendre yo. Tu vois, makamuna lo bezo utapananga. C'est difficile de comprendre ngo ndenge nga nazana ngo na kati na ngai, voilà. Alors ceux qui lésé mutu to esali so ndeni ni bolimbisi. Moninga bolingo talaka basket 38 donc bolingo ane sangana na kokaba na kokaba. Alors un message par rapport à la corporation et peut-être tu as des remarques à faire par rapport à Charlie Prince. Bon moi ni Charlie Prince ngana bi Charlie Prince mais navanda mingi na Charlie Prince avanda mingi na bandeko nanga na ba frère nanga na mwana nanga ndi muka uchuluba. Na télévision penga na Charlie toza bien toza un problème té mais na mona Charlie azana na moi côté moko orgueilleux est-ce que le ko dérange nga yango wana période moko na peut-être na sina kenda ipoto to eza ba voyage na nga liboso na yaka on reza imba liboso Charlie azwa voiture mais il faut mona karati il faut mona acha batu mal à l'aise moi mbali non ce qui est na vie ce que yeux singi nzambe merci osinka merci Sili cause à l'occasion de chita batu musute. Ah, obi ke ti Charlène Mbouika na koma lobanga, il faut na zo mutuka liko a garçon o po modèle a chabiso mal à l'aise. Heureusement Charlène pas zoa. Au moni ke voiture et succès ki ba voiture tete on somba ki yo. Mais orgueil au salara wana. Na benga Charlie, na bengi Charlie parce que na été sonné la ka ilo ni na pas Nicole Van je ne me rappelle plus. Mais faut mon allô non, c'est pas possible. Non, dans la vérité, moi je suis comme ça. Tout le monde amoureux sangdemia. Je suis comme ça. Ceux qui kambozali na lobby. Yango siko, omoni biso, omoni ngai. Na loba ngo, par exemple na pesa moi biso to aba makila moko boya. Oloba makambo solo ya vérité.
Mais les gars là-bas. yango ezosenga ke baoyina yo te bato bango soki baza ebele neti Koffi Olomide aloba makambo eza na nzela mais après azobimaka le plus mauvais or bamauvais baza ebele. Koffi Olomide avandeli kuna soki osala nini. C'est un exemple neti fere eza mpasi mpo babetele maboko oyebi ata asali eloko ya bien mais toza kaka catégorie ya makila wana na peso sous parole yo okomi so na mambo ya nini ya attaquance ndeni okomi so kuna ndeni de quel droit aux arnaques tous en apoto et gamba non chargé et puis comme soki wa peso soki distributeur sous mambo ya attaquance na poto qu'est-ce qui se passe avec toi maintenant tu sais tout à l'heure que nazaka kana kati ya télévision otozu na kati ya musala soki mutu azo reconnaître savoir faire na yo ozalaka utile ba ozapika na besoin na o ozobomba Dieu te voit non nani loko bomba te na bomba ndeni celui que ngam na beti sur la 38 et bon penda wana na beta te on habite so choquer bato toi ça yo moko privé so betango choquer bato mususu choquer bato pourquoi choquer bato te Christelle okelinga mawa 38 ikole finana eza privé te eza ngati likamba choquer za tsiki tala Charlie yo na biso ngana muto bata mate soki eza bongo je te dis on travaille un grand ami quel travail oza na ngoya ko rendre un artiste on a lelo ne toza bosiko travail ne ko rendre ozo rendre lelo eza juste que il y a ça na Kinshasa azo continuer musala biso toza na poto na niveau Kinshasa bino bozali ba collègue ebele bazali parce que ba ninga obozo sa musala ta ba émission musicale na ba artiste et musicien bozo travailler en partenariat tu vois ils attendent quand même quelque chose de vous tu vois et de votre part biso toza na poto neti par exemple Koffi Olomide a sali moi temps azo ya poto te mais aza quand même na besoin ba œuvre naie et continuer kozala pe na poto batu pe bazala o bazo sala suivi mais biloko bongo ça demande toujours batu o yo za na confiance tu comprends batu posa sûr et beaucoup plus batu bazana ta kati ya domaine wana o bazana domaine pour oyebi to sala ba émission musicale ezaka te que oyambi musicien poser ba question non yango et mon azolo ba kena lobi musala peut changer pour biso to honnêtement sous kozo attend aux une album boé aux décortiquer album aux ko tuna artiste ba différence nini eza na kati ba nzembu na ye aux lingo tuna par exemple moi on album net 13e apôtre eza na 39 chansons aux comprendre maintenant il faut kozo attend koyo net nga na kati na oki sans anesthésie oui bien et bien déjà kala na oki nzembu moko eza neti e café là et où tu as déjà kobima on se comprendre il faut qu'on soit solo là l'artiste ko tuna e pourquoi kozongi sabilo ko na net aussi les kaki et puis ozo luko lande la guitare o betamina verticalement mais guitare na o guitare o betamina tina première dame net ozo comprendre donc au koti na kati ya nzembo à partir de loko wana ya partenariat wana et ça la kake bisope ba chroniqueur musical tozo ozo développer nini ozo développer mayele na yo ya musique ozo comprendre makambo ebelo komi pe na moi litoyi musical moko boye ozo comprendre sikoyo na kati ono même erto ke na ba studio azana studio keta msuko sala moi reportage tango ki ozu temps vandi ozotala ozo matan su JP ki sabeti boye te nga nazo défendre chronique non nazo défendre musala oyo chroniqueur musical fois ça la relation na biso relation ba chroniqueur musical na ba artiste et musicien ndenge nini faut ezala po okamwate que musicien ko za na besoin ya chroniqueur musical a travaillé na kati ya biloko na ye pour lelo quel service aux rendre un artiste lelo eza juste koede ngana za kuna na yebi quand même ba site oyo eza suivi parce que internet eza na vitesse makasi na yebi ba site oyo eza suivi et puis ndenge nini ya ko landela makamso mike donc koede muto et puis beaucoup plus en un mot eza en quelque sorte conseiller en image tu comprends conseiller la communication non image ya ko filmer te image ya artiste oui non yo tout langa nini moi nataba Michael Jackson Prince non yozo ki na ninga mabe eza neti ndenge parce que simplement qu'on a équipe technique na o ni on a caméraman nous réalisateur non tu peux aussi avoir un conseiller en image o azo tenir juste na image na yo présentation na yo tant yozo bima habillement na yo ndengo lati comment tu vas te présenter comment tu na sens wana ndena o lobela ezate ke o foza na image ya sango lati soutane po yo pe o conseiller mutu oza mutu ba problème hein oh là là alobi singa mingi mo nous faisons un clin d'œil à maman Lapina qui
Et nous sommes chez lui, qui nous a accueillis chez elle. Merci beaucoup au restaurant La Pina, derrière la RTVS 1. Coucou au pasteur Mbo de l'église CADC Njoko. Salut tous les chrétiens et leur souhaite bonne fête de Pâques. Pasteur Mbo, merci. Alors, un grand merci à tous les personnels de La Pina qui nous ont accueillis ici. Merci. Yakolia, Yakomela, Bifé Salamaka chaque jour. Donc, on a moins cher Boyaka, Mingi Salabini. Donc, aussi, c'est à Tolia alors. Oui, Tolia. Mais alors, on a un Sengo, on peut s'emboter dans le très cher pour nous. Moi, maman, tata, ah, très cher. Pour nous. Pas problème. Très cher pour nous. Amoro Sandemia. Oh, on dit on vient d'attendre comme moment qu'on attend. Yo si ko lingina ba yo lingi poani. Ah, muto aza cher ndeza mobali. Ah, mais là tu te trompes. Bon, on a retiré cher, so moni yango yango bon a retiré cher pesa mbote na papa. Na ce que ba relation amicale les a elengi pesa mbote na papa tendance na papa. Te papa lingana mbota caméra te. Papa akufa en plus, papa so akufa. Merci. Oh, obi kenga na comprendre bien te. Et le sala be obi lo dérange abi les années. Obi ni andemia amoros. Et le dérangera ba Charlie, ba Charlène eza que ba comprendre l'oraté. Moi je suis Andeni, comment vit-elle? Où elle met ses pattes là? Comment elle fait? Si vous avez sur un plateau, bazaka na besoin de manga na anglais wana. Mais non. Ah, tu lando si na caméra. Bimaka awati le kota Congo web. Matoyo kozo na nzela ta ba 70 siko tu no filmer na caméra. Siko totala siko ke yo. Ah mais faut na tele ma pipo na ndima matoyo yango nyonso. Justement siko so ata soko ki na restaurant pour lia obi zoma olexa matin. On ba tsaka li to po to yebi mamtolo ba. Siko no vandi boye na boye sans papa. Papa te obi na regretter à trop. Papa ça kufa te. Merci. On va clôturer les. Siko na ki na cimetière. Na tuna ki yo soko ba ngali ka mobi na roger na oki na changer. Non ça la. Changer penza. Voiture en changer hein. Comment on ça la effort mikolo kuna na ngote non ça la effort ah d'accord on a coûté ya ko kita non ça la effort donc ici là donc dès lelo ok ici là bon Monica a posé maloba oyo lobi ndeka baki bato baloba makampo na oyo okipa ngote po yebi bato bakasa tanso za oyo zati ngapi tanso suza na ngobongo te mais bon je prends bonne note omoni na aider bino bato botonga kai pa na ebisi yango vérité je prends bonne note na okita on a fini. Merci na Iniel. Si côté yo ba nga pe na ko poser aux questions. Si on a fini. Mais yebsanga na loko to sali biso mbale bato batali biso qu'est-ce qu'ils vont retenir de tout ça? C'est quoi le message ni to véhiculer à Wanganao? Ils vont retenir que Laura milite aujourd'hui pour la bonne marche ya Moussa na biso ya presse. Au sala effort que pour que ba anti-Valère et Longwa au sali UJCD et question ya ko remettre journaliste na valeur na niveau na ye et aussi pour aider ceux qui quittent ici pour aller en Europe pas travailler na bupétenyon son kimia. Bravo. Puis, oh là là. Tu sais moi j'ai un faible hein pour na batunyo so bazara maïle. Tu es très intelligent, tu es intelligent. Oh tu me saisissais, je savais pas, il me saisissait ce gars. Merci mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'est ça être animateur. On vient d'animer là, on vient de co-animer. Voilà. Elle sait les faire, elle n'a pas perdu ses qualités, elle en a toujours. La séduisante, la tendancieuse, Laura Tendance. Un grand merci à toi, j'étais très heureux, très honoré de t'avoir sur ce plateau. Talarara, ça l'ara bien, ça dit merci beaucoup. Et cette émission va passer sur CN News Télévision. Là, on partage on groupe La Rose Iranium de la presse, la Mamou de la presse notamment. Un grand merci à comment? Non, pas que vous avez Christelle. Ah, Isaac Christelle Moussoussou. Ah, non, c'est Isaac Christelle Moussoussou alors. Non, on appelle ça qui m'bote na Maman Paradis, temple du plaisir. Ah. T'es pour n'avoir que vous avez Christelle, mais rien sur Christelle Lupungu. Des formats d'information. Ok. Ça a été des formats. Il y a on a une source. Christelle Lupungu a bala déjà. Qu'est-ce qu'il y a une source na zui donc ils a bongo teza Lupungu. Quand ça coûte à mukete pour y a bala déjà na mobali. Ah ok. Ngape na kada na mwasi. Pour y poser à mordant. Eh, tendance, nga mordant. Maman, quand t'es athée. Mordant nanya, ngai bande, na mordant nanya. Bon, si vous voulez, on va vous quitter pour vous laisser avec. Après, quand on est au lobby, on a bakoti sur babaki sur la liste nanga. Après, on se retourne nanga. Yo, bi maintenant on a na collègue té. Tu rentres quand? Moi? Demain. Voilà. Bye bye. On se retrouve prochainement dans la même chaîne de télévision, CL News Télévision. Question de vous faire toujours plaisir. Laura Tendance, ça a été pour nous un réel plaisir. Voilà. Portez-vous bien. Nous, on vous quitte. Merci à toi, Moro Salim. Andemia, mon tomoko bien. Bolingo. Site ya sikebimi mo pepe ya sika. Mo pepe ya sika.
chez Christelle, Lopungu, La Rose, Mamo Iranium de la presse. Alors, vous s'abonnez à CLTV, mo PPA Sika, CLTV News, mo PPA Sika. Awande sika ngana kosala ba news, awande sika ngana kosala po, na ça interview dans n'importe quel site té, na n'importe quelle animatrice ou animateur té. Christelle, Lopungu, Mamo La Rose, l'Iranium de la presse. Vraiment beau s'abonner awa. Et ça deux fois que mo PPA Sika. Na obenga colonel Freddy Lumbwenadio. Yebisa adio Diogène Genève Mobimba. Ye ayebisa lisusu. Jean-Pierre Ombale na Neuchâtel. Jean-Pierre Ombale pesa sangona. Dolaren overdose mbila na Lausanne. Baya na basangola bango awa. Sita solo yango. Site zanga rui. Site zanga binemite. Baolela. Baolela. Mema miso bimate. Baopola. Me baondimate. Christelle La Rose. Christelle La Rose. Lopungu. Mamo. Iranium de la presse. Ciao.